Alarme, 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 alarme. Bana Congo. Bana Congo, bakulutu, bamama, batata, bilenge bana. Bino banso bana Congo bisika bozali. Ezala na kati ya mboka ekolo Congo. Ezala na mboka bapaya ndenge bopanzana. Ngai wa bino mama ndeko na bino mama Kimpa. Natelemi mpo napesa bino mbela oyo. Mbela oyo eza motuya mingi. Mbela oyo esengeli elamusa mwana Congo nyonso. Tolingi tobenda matoi na bandeko na biso ya Kasai. Mingi basi babungaki. Ezali lokola bazwi libabe. Mayele sili. Kasi tozali na kati ya bandeko na biso bana Congo bana Kasai oya mayele bazali. Tobendi matoi na bandeko oyo bazali lokola bazwa liboma bamilisi bango bangi. Boyoka malamu. Mboka Congo ezali na kati ya danger mikolo oyo. Moto akosa bino te. Félix Antoine Tshilombo. Toyebi te soki akolamuka lisusu. Toyebi te. À partir à Belgique, toyebi situation. Lokola azali moto bapesi ebonga kama mboka wana ndenge esalemaki na 2018. Yango wana bazali kobomba sekele na ye. Situation monene toza nango ezali boye. Félix akwei na Mutambo depuis 2012. Tango Kanamba botolaki pouvoir au bana Congo bapesaka Papa Etienne. Na 2011. Et na 2012, Tshilombo akwea na Mutambo. Na Mutambo ya Rwandais. Rwandais. Na Mutambo wana Félix asokola IDPS. Alongola bakambi nyonso ya mayele ya bwanya. Bilombe bana mboka ba patriote. O babundaka na papa na ye. Alongola bango. Ordre euta epa ya batuti. Ya bakagame. Na ba oyo basungaka batuti. Bo babotola Congo. Baboma bana Congo. Sima ko sokola IDPS. Ko bengana. Bilembe bana bwanya ya mayele batata. Babundaka na ba mama babundaka na kati. Mbuka ya IDPS. IDPS ekoma poubelle. Balokota bana. Balokota bato auta bipai toyebi te. Bango nde bakoma bato ya IDPS. Sikoyo bapesi ye, basimbisi ye eteni obubenga pouvoir. Na 2018, après kokosa ye na Ibiza, na Paris, partout bamemaka ye. Bapesi ye pouvoir empoisonné. Na mwasi babamba ye ya Tutsi, Denis Nyakeru. Nyonso ezalaki préparé. Mama Martha kwea na Mutambo wana. Elongo na bandeko mingi ya baluba. Bayebaka penza te batuti bazali banani. Balingi nini na Congo na Afrika. Yango tobungisa Monseigneur Mulumba. Tobungisa pe Maître Mukendi. Tobungisi Noki pe. Tobungisa ki Mundela. Tobungisi pe Patriarche akokaki pe kozala mikolo na bomoi. Kitenge Yesu bato wana nyonso bakei na lolenge ilongo bani te. Babomi bango. Muto abomi bango ezali ba Rwandais et muto asala coopération wana ezalaki Denis Nyakeru. Ye azali na muto na ye bras droit na ye. Bras droit na ye ezali Biselele.
Fortuna Biselele. Ye wana pe azali mwana ya confiance ya Paul Kagame na Yoweri Museveni. Ezali trio ya bandoki. Denise Nyakeru tango asilisi bakonzi wana bandaki kosimba Tshilombo ezalaki pe kobatela ke mboka e bascule susu te bango nyonso bakufa batu ya mayele ya liboso Tshilombo alongolaka bango na IDPS de 2012 à 2017 ba oyo amemaki na bato ya famille abomisi bango de 2019 à 2021 bango nyonso basila mutu atikalaki ye moko ezali Tshilombo etango bakotisi pe songi na Kabundu baloki Kabundu koloka Kabunda kwei François Beya mutu akomaki pembeni na ye mpona kozongisa na raison mpona kolamusa ye tala lokola babomi batu nyonso awa nga na ye sikoyo tosala nyonso tosauve ne fils que vie na yo tosauve mboka. François Beya Biselela apesi rapport bakotisi ye na dossier Denise Nyakeru akangisi ye. Félix alobaka te akoma baba. Mutu pe alingaki akota akoma pembeni ya Félix ezalaki mwana mwasi abota na ye bana. Tango bazwaki likanisi ya kosilisa Félix bomoi babengana batu nyonso bakokaki kobatela Félix. Bango nyonso Félix atikala mutakala. Ye moko akwei. Félix akwei. Denise Nyakeru azo surveiller, a maîtriser, a kangisi ngana kingo ya famille Tshisekedi Mobimba. IDPS ezana kati ya kaleson ya Denise Nyakeru. Akunda yango. Sikoyo. Lokola Félix akwei. Denise Nyakeru a positionnaki déjà beau frère na ye. Ye pe azali tuti Rwandais. Bobenga ye soki kabanda. Aza kabanda te aze rukenga. Azali mutu ya ba Rwandais depuis AFDL, RCD, CNDP. Babenganaka bango babomi muze bakimaka Rwanda bango noso rukenga o bozo benga kabanda batiaki ministre ya défense ya Congo na gouvernement ya Sama Lukonde ye moko mututi. Batu wana bapositionnaki bapion na bango tango bakokwesa Tshilombo babomi ye bakotia rukengwa ba réunion esalemi peuple congolais message oyo tolingi tokusukisa yango na mbela oyo. Denise Nyakeru mwana ya Congo ozala na nord na sud na est na ouest azali persona non grata na Congo monguna ya Congo lelo o azali kotia biso na kati ya danger ya monene ezali Denise Nyakeru alinga tia beau frère na ye Rukenga o atia ministre ya défense alinga tia ye président ya Congo Rwanda mobimba ekoti na Congo yango nde likama tozali na yango na bobungi ya Félix na kogome Félix balingi pe babotola présidence ya Congo. Denise Nyakeru azali monguna tala mbela biso ba mama totindi mwana ya Congo nyonso lamuka. Rukenga azali Rwandais tuti 100%. Beau-frère ya Denise Nyakeru tuti 100%. Batu ya Paul Kagame depuis AFDL, RCD Goma, M23, CNDP, Rukenga. Obatia ministre ya défense na rappelé lisusu Rukenga obobenga kabanda ministre ya défense ya lelo na Congo tuti ye wana Paul Kagame na Nyakeru na écurie ba tuti tueur balingi batia président na Congo po Congo esila tala esika tokomi mwana Congo telema panza video oyo Denise Nyakeru monguna Denise Nyakeru tango abomi Félix asilisi ye akosilisa famille ya Tshisekedi anyati IDPS oyo ya ba fabrika ya lokuta ba vida IDPS sikoyo balingi bafandela Congo libela tokotika yango te ekosalema te botelema mwana Congo nyonso telema
to bendi matoi na bandeko ya Kasai. Botika bolole, botika buzoba. Botika buzoba. Siko babomi Félix. Bokoko fungula miso te, bokoko yoka mawate. Denise Nyakero. Kimbangu azali na Kongo ako telema. Milimo bakoko bazali na Kongo ako telema. Denise Nyakero bomi Tshilombo. Yope toko boma yo.